Mbote bandeko oyo nyonso bozali kolanda biso dans les 4 coins du monde, to salue bino na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Lelo tozali na message moko ezali très important, tozali na mois d'octobre, ezali mois oyo na Angleterre bazali ko célébrer ba vie ya biso bato moindo. Mena yango ngai nazali moto moindo, bato bakolanda biso mingi bazali bato moindo. Ezali mpe na malamu te lokola na uta na mboka na Démocratique République du Congo oyo ezali pays d'origine na ngai, pe nazali na message moko très important pour surtout na peuple congolais oyo tozali biso nyonso ba peuple noir. Yango ezali koloba boye. La justice dans un pays élève une nation. Na koloba boye, oui na ba république, oui na ba juge na République démocratique ya Congo. Pe tango ekoki ete système judiciaire oyo elingi kokoma na mboka na biso pe ezali déjà implanté et kosala ete ba démonion ya injustice ya oyo bayaki kovanda likolo na territoire ya Congo pe na kati na ba institution na mboka na biso to benga na bango tango ekoki. Je supporte vision ya mokonzi na mboka oyo azali actuel na ide na ye na makambo wana azali kolanda tozali nazali ko supporter yango clairement. Balobeli biso toute vérité na mokili oyo ezali parallèle. Ezali koloba simplement boy na Ecclésiaste 1 9 10 à 9 à 10 ezolobela biso boy. Makambo esalamaki na passé ezo continuer ko salama sikape ko ya ko se répétame yango moko. Histoire ezali ko se répétame yango moko. Na mboka na biso toutaki kozala na des systèmes. Pe bataille moko ya monene yaki kovanda na mboka na biso. Balobi force ya molili. Force oyo e créaki un système corrompu. Système oyo e komaki ete ba oyo ba vandaki na kati na système wana objectif na bango mingi ezalaki ete pona ko créer idolâtrie ya moto moko avandi na trône ba doraka e po soki asepeli na yo ale ozui soki asepeli na yo tato sali ndenge nyonso okozwa te. Le Congo est à nous tous. Sikoyo bataille wana ezalaki pe na oyo to bengi force ya lumière. Lumière et son système balobi yango ezali eye ko memela biso ba idée ya sika une bonne conscience. Système ya kala e memaki lokola inconscience na ba vie na bato. Totangi na mokanda na Proverbe 21 15 et lobeli biso. C'est une joie pour les justes de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Oebi na ko limbola boy, je vous ai dit des choses spirituelles na kotaki na muzindo na semaine passée. Naki komona scénario moko un peu drôle. Namoni te mokonzo ya mboko ya kala akoti na esika moko lokola batu bayaki kosangana. Baye bavandi bazui ba bisika na bango. Tango moto akoti na esengo avandi na kiti epi na moni lokola neti nini. Na moni lokola tango ya komaki na tendance aloba moto moko abimi na suki lokola ba sala boye atelemi abandi koloba. Omoni nzambe alobelaka biso mingi na ba image. Siko tango tolamuki na ibisi mama na lobi te tala na moni boy na moni boy. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Na la fin na yango tango tomoni événement oyo elekanaki na mercredi passé ezalaki ke mokonzi ya mboka koti apesi aeko sala serment ya ba juge oyo tomonaki na niveau ya constitution ya mboka ke toye koyoka na masolo
te alingaki kozwa likama. Tango tobandi kotala ba image wana, mama Brigitte aye koyebisa ngai, papa, mais oyo eza makambo yo olobaki omonaki. Nabi oui yango wana. Donc scénario exactement ndenge wana moto yango po ya oya tel oyo pe a telemaki ya chef coutumier exactement la personne onga na monaki na image bena yebiete. Et puis l'air balobi bakangi moto na moni mutalati pantalon, alati chemise ya bleu, alati donc et à peu près ndenge moko Nzambe akosaka te. Nzambe azali vivant. Les mains noires evandaki na Congo na niveau ya justice na niveau ya ko luka kozala résistant na système et koi na mayo woso. Pe makambo nyonso to salaka ezalaka na ba conséquences nango. Okoki ko sala likambo lelo oebite dans les 20 ans conséquences nini yo komona. Yango to lobaka mingi soki osalaka bolamu les gens vont ko kanisaka yo na bolamu wana bandeko to kanisaka malamu poto créer héritage ya malamu na génération oyo ezali présent na oyo koya to kanisaka vie bobele na biso moko te yango na koya koloba boye une chose to retenir lelo pe koyebela boye na proverbe 21 na 15 elobeli biso boye ba juge esengeli bazala au service de la nation non na service ya moto moko pona kwa adorer wana eza idolâtrie. Nzambe alingaka biloko wana te. Sikoyo toyoka obéissance na gouvernement de juge ndenge etambolaka. Thomas Paul a expliqué biso vraiment na mozindo. Yango nazwaki révélation oyo na lobi ete nakopanza yango pote oyo aza na mato ya koyoka ayoki. Na moi temps oyo nazali na yango lelo. Mokanda na Romains chapitre 13 verset 1 à 7 elobeli biso boye que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que les magistrats sont redoutés. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Les magistrats et les serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il n'a cinquième point, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Magistrats, ministre Yanzambe entièrement appliqués à cette fonction. Rendez tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à ceux qui vous devez les tribus, la crainte à ceux qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devenez l'honneur. Que cette
parole de l'Éternel soit honorée. Toyo Kabwe, la justice dans notre pays élève notre nation. L'injustice ezali kosala ete bato ya mboka na biso ba vivre na bosoni ya somo et sans valeur, et les esprits territoriaux nyonso ebimisaka kaka oyo bakosala misala na bango na molili. Omoni ke na vie ya des esprits territoriaux oyo ezali ko gouverner pe ezali ko gérer mboka. Soki batu bazali na bonne conscience, mboka wana ekotambola malamu. Soki batu bazali na conscience te, donc molili ekoya kozipa. Et puis tokomona ngo na référence ya monene pe tolingi te bato oyo bazali na ba institution ya mboka na biso balingaka mwinda, balingaka molili te. Molili eza na conséquence na yango, mwinda pe ezali na conséquence na yango. Na Isaïe 19 verset 1 à 4 tokomona boy lokola conséquence ba division tribale, haine tribale, ba guerre tribale. Omoni to lo balikambo ya haine na mboka na Congo, toza na baluba, toza na bangala, toza na baswahili, toza na bakongo, pe tozali na yango ezali ko englober territoire ya Congo ndenge ezali. Donc haine ezali eloko moko te. Yango conséquence oyo mingi ezali na bato, les politiciens, bato bazabalingi ko kamba na mboka. Il faut ko prêcher l'amour, réconciliation nationale. Yango nde toko kende liboso. Mais tango tolingi biloko wana te, haine ekomema biso nulle part. Toyeba likambo moko bona kobeta lisolo mukolo musu nazaki kotambola awa na Londres na kutai na garçon moko topesa na yembote. Alobi na nga alobi, ah mon frère, yo zalaka muluba nabite nga nazalaka muluba te. Alobi me yo ndenge tomonaka yo za mpenza muluba. Mama mwasi na yo kutu ye tembete ye deja toyebi. Mais yo tokansaka ke to kansaka ke za muluba po ndengo zali na ndengo zomana nga na bi non. Nga na muluba te mais nazali ekonda. Nazali ekonda ya laki mai ndombe. Ngai makambo ya baluba, baswahili, bangala, banini, eni na mutema na ngai ezalaka te. J'apprécie tout le monde. Je considère tout le monde. Toyebi ete muluba tomoni lokola na Congo, baluba bazwaki pouvoir te, bangala bazwaki pouvoir, mukongo azwi pouvoir, muswahili azwi pouvoir soi-disant. Siko ekomi turu ya muluba azwi pouvoir. To célébrer moto wana pot na ye tango mususu akosala biso ba réforme oyo bandeko mususu basalaki te. Viendra un jour tokoya kokoma koyeba ke baluba basalaki nini, bangala basalaki nini. Yango moni te kosala te. Au lieu de la division, célébrons nos différences pour tout ça l'avancement to kende liboso. Comme conséquence, il y a mis balé tokoyo monani, ba guerre civile, peko kangama, na bana, na ba prison, to monaki yango na mboka na biso. Mosusu ezali nini, ba guerre contre les pays frontaliers, tribalisme, chronisme, népotisme, biloko wana. Pe to moni lisusu nini. Via échec sur échec, progrès et égalité. Tout le progrès ni to sali na mboka na biso. Et là comme côté. Mais tango ekoki, to sala te mboka kende liboso. Mutu yo se retrouver. Ba jeune, bazali ko achever pe et là comme côté na vie oyo. Une vie de défaite sans vrai Dieu, Elohim. Référence na mukanda na Jérémie 43:13, na Jérémie 46:5. Excès de taux de chômage élevé na via bateau. Ezala ba jeune, ezala ba nani tangi classe mosala ezalité. Mais tous en a payé balobi au un pays où coule les laits et les miel. Makambo nyosa mokili eza kuna. Moto ya botami na Congo aza ko vivre na ba difficulté énorme. Moto ko uta musa musika ye na Congo aye azu bomengo pe angindi.
Et puis vous, nous, les peuples congolais, comme beta batouana maboko, ce n'est pas normal. Bisto vani na ba Angleterre awa, eza ba loi ya mboka mutu vani sakake, ba benga ngo fairness. Donc mutu na mutu ako jouir na oyo azali ko produire. Yango il est temps pe mboka na biso esengeli tambola ndenge wana po peuple honneur, dignité na ye ezonga. Balobi les esprits mauvais et quoi que vanda na bamboka na biso esprit de loisir, vie de distraction suite distraction, musique o ezali ko envoûter le peuple pas ko inspirer bango. Il est grand temps na yokaki na vidéo ba peuple congolais ba nikolo bate ba musicien na biso esengeli bo betaka musique oyo ezali ko inspirer batu na réalité, non pas que musique oyo ezali ka ko bénéficier pour baby sabato et après au monité qu'ils allaient chem na Esaïe chapitre 19 verset 11 et l'obédi biso yango. Et puis to quoi ko produit ba leader moko bazali très méchant. To moni yango. Bondoki na bondoki, batu bakoti na ba science okit ba magie na suka boko zwanine. Mokile to yaki toza ba paya biso nyonso. Yo kaniso ko tikala na sea, muta otikala na sea wazalite. Nous sommes venus pendant un temps et tokotika mokili oyo. Bapaya nde baye ko conquérir mboka na biso. Référence munene na Esaïe 20 verset 6, na Jérémie 43 verset 8 na 10 tomoni yango. Valeur na vie ya bato ezali kutu atane sika mokote. Donc on traite des gens comme des animaux. Ce n'est pas bien. Bisunyo soto salama na nzambe oyo aza na vie. Yango tokotala ngo na Jérémie 43 11 na Esaïe 19 verset 17. Mboka ya ba oppresseur, ba oppression totale. Esaïe 19 20. Défaite na défaite. Esaïe 19 22. Tango un homme méchant azui bokonzi na mboka ezali kolata mawa, ezali kokoma na mboka lokola bozana matanga pe bozana mawa, l'oppression. Tango moto na bosembo azui bokonzi selon Nzambe Elohim, mboka ekozonga na bomoi pe esengwe kozonga na mitema na bato pe mwinde kopela na mboka wana. Histoire ya nature na biso ba congolais et congolaises. Tolingaka koteka tolingaka mingi koteka biso na biso pote tolingaka mingi boy. Biso na biso tolinganaka te. Siko soki mopaya ye oyo azopota muninga tonki moto wana koya kozwa contrôle na biso tango azwi contrôle la makanisi na biso tokomi eloko mokote tokomi ba prisonnier ya notre bonne conscience. Il est grand temps ya tobima na boumbu wana yango tomoni ba référence na yango makasi ya wana mokanda na proverbe 28 verset 28. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Na Proverbe 28, 18, et quand les justes triomphent, c'est une grande joie. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Donc, bazo bomba. Yango esali eloko eleki na mboka na biso. Na Proverbe 11, verset 7, et la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Manque de moralité et intégrité. Lokuta na monoko na vie oyo. Ba homme de Dieu, ba politicien. Chômage, vie ya kobanga banga, violence commis, culture ya bato. Moni yangwana message ezali bolingo ya mboka pe ba tribu na biso ezonga par une bonne conscience. Yango message on azalaki nango na ko tinda pona le peuple na biso ya mboka na Congo tika ete bo s'abonner massivement na chaîne to saluer ba mama ba tata ba ndeko nyonso o balandaka biso ba soutenaka biso dans les quatre coins du monde. To saluer bino na kombo na Yesu Christo pe to komi bongo na mikolo koya yango nde message on azaki nango lelo nzambe apambola biso apambola peuple congolais to soutenir vision ya conscience ya mboka na biso ndenge zongi pe esprit de réconciliation moko ya ba thème na biso tozalaka nango na ministère oyo esprit de réconciliation
wana nzambe akopambola biso mpe tokomona likolo ekofungwama mpe mapamboli ya solo ekozala mboka oyo ezali na biloko nyonso oyo koki s'imaginer na mokili bapaya bazozwa yango biso toza babénéficiaire te tango ekoki tofungula miso nzambe afungula biso miso matoi mpo totambola na grâce surnaturelle na ye faveur na surnaturelle mpe bonté na ye mpe bolingo ezonga na mitema na biso yango nde tokoconquérir baforce nyonso négative ya mabe na kombo na Yesu Kristo amen.